bazouaka te bazwi bokomona réalisation na biso mais ezala bato mosusu bazoloba ndeko Kabila asimbisi Félix Tshisekedi touche et Félix akovanda na kiti wana te. Est-ce que Sima Kabila dauphin na ye aza te dauphin na ye aza nsima na ye koma akoya kosimbisa biso bokonzi oyo seke bokonzi oyo ya biso tozwika ndenge biso tobandaki kolobakeno tokozwa yango oyo nzambe akopesa biso oyo ya nzambe bokonzi oyo boyebaki deja vanki azobima aza na esongo makasi ndenge président Tshisekedi azwi pouvoir tobando s'attendre na bato misusu tobando s'attendre na Shadar Ramazani mais balobi on dirait victoire président Félix Tshisekedi ezaka ya baluba eza ya baluba te président Tshisekedi aza président ya république ezala moto abanunu ezala muyaka musakani nani aza président ya république démocratique du Congo aza moto balobi papa Boye moko alobaki déjà que aza président ya tribu moko Kasai ke aza président toute une nation mais nga esengo na ngeza nini ezalaki na bato moko soit disant babanda kotia point na vie ya bato misusu ke moluba jamais akozwa pouvoir na mboko jamais na vie ya moto ezalaka te dollar ekita papa dollar ekita susuna dollar ekita eko makaransenge boka ebonga prix ya kala boka ebonga bana mboka nyonso wana poto nazoyebisa bino boye boya awa boya koinvestir awa misala ekosala ebele tozali awa tokosala musala ndenge tolingi makambo okende liboso. Bon, pourquoi pas bon, net singa ingaza combattant à l'étranger. Bon, ceux qui toyaki déjà. Bon, on a en France, on a en Bruxelles, on a donc en Europe, mobimba quoi. Donc ceux toyaki ezapo na tout le monde qui est déjà changement mbo ezali. Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Maxi Bio Café, Yango. Connaît pas demande hémorroïde et diabète. Si vous avez besoin de la peine, café kitoko yo Maxi Bio Café, numéro ya ngwana na se. Benga kaka Eric Faka, yo moko comprendre. Pour biso ba saka de kutanga mona omelango. Tani da komo commander ministre mobo ya affaires étrangères. On est président mobo à Ghana, donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango. Bon ba te posa ka yo moko. Expliquer moninga so un problème na couple. Expliquer maman. Tous les malades écoutent qui n'ont pas Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. Pour yango d'autres TP, éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro wana c'est boluka yemo grand prétérique. Bio Café et au salation de lengue. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Zambe. Tolobate. Biloko boy, tolobate. Zambe oh. Yo. Otani. Ozolule yaman. Ya yupe kokiko koma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwezi na rapi okuma. Olingi osoma pomade naturelle awa toza en ligne. www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade
Toza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, Isalami na bana mboka ba Congolais, na banzete ya mboka Congo. Boke bana pirate. Pona kovinisa bamole, mupende sinape tolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pomade Awatoza, moi c'est un pas communal. Qui bocole. La pomade Awatoza. Bonjour chers internautes, bonjour Namande Retour aux Talabiso à travers le monde. Merci d'être nombreux à Tozana siège à IDPS, place Nini Toyo Sala Moussala Bandeko, tous vos Talabiso Nenga Congo. Et vous comprendre que Bandeko Bozana joie ya Rosaranate, Bandeko Bazana Esengo, Baye Bazouakate, Karne Balobi, Lelo Bazui. Bonjour papa. Bonjour papa. État que militant, il y a IDPS. Lelo président Nabino Azali élu comme président de la République démocratique du Congo. Ba impression dans les Salinines. Biso tozali na intention te o bato bendaki ko lobakeno to konyata. Biso toye poto bongisa na kamwa mboka. Baye bazwaka te bazwi. Boko mona réalisation na biso. Mais ezala batumsu bazolo bandeko Kabila asimbisi Félix Tshisekedi touche et Félix akovana na kitu wana te. Est-ce que Sima Kabila dofana ya azate? Dofana ya azati manaye. Comment koya ko simbisa biso bokonzi? C'est que bokonzi ya biso tozika ndenga biso tabandaki ko lobekeno. Tokozwango oyo Nzambe akopesa biso oyo Nzambe. Bokonzi boyebaki déjà avant qu'azobima. Soki yo otangisaka mwana na yo soki asali amoni keno natalaki kitoko na suka ya mapondami akozala sir ndaba ndenge asalaki makambo na ye ndenge biso mpe toza sir na kandida na biso keno azali mopondami ya solo. Merci beaucoup papa, tout le monde a un calendrier impression les années. Oui, vraiment, c'est vraiment pour nous rejoindre Sika. Pour RDC Congo Mobimba, vraiment, c'est plus fort. Oui papa, c'est pour Félix Tshisekedi Tshilombo, vraiment 32 ans, 37 ans de lutte, vraiment. Nasongo makasi vraiment papa, esongo makasi. Papa yolo bani. Bon, ngana sepe nazana esongo makasi, ndenge président Tshisekedi azu pouvoir. Tobano s'attendre na batu misusu. Tobano s'attendre na Shadar Ramazani. Mais balobi on dirait victoire président Félix Tshisekedi ezaka ya baluba. Eza baluba te président Tshisekedi aza président ya République. Ezala mutu abanu, ezala muyaka musakani nani, aza président ya République démocratique du Congo. Olobi papa. Boye moko alobaki déjà que Aza président ya tribu moko kasa ike. Aza président toute une nation. Mais nga esengo na ngezanine. Ezalaki na batu moko soit disant babanda kocha point na vie ya batu misusu ke moluba jamais à cause du pouvoir na mboko jamais na vie ya mutu ezala raté. Zamba pambola Félix Tshisekedi ke na acheter lisusu ba frère et pas Joseph Kabila. Azo mérité vraiment. Oui papa na lobby bino moko bozotala. Ah, tu as un siège na biso en tout cas tu sepeli makasi pona komona elenge mobali oyo azana nkitoko nanu boya komi président ya mboko mutu to bandako luka yeyo. Merci beaucoup tozo continuer Nicolas et tozo continuer la bandeko tout tomoni pe bato ya na bana basi bonjour papa. Bonjour. Tomono simbi statut ya président de fait Etienne Tshisekedi paix à son âme. Impression les amis. Oui, na sepeli makasi ndenge Félix a su pouvoir. Donc ata papa akufa na ye mais imagine toujours eza kaka pona mwana na ye en tout cas to sepeli yango monike na raisonner na sala aro pona yeba ke Félix a reçoit pouvoir. Merci beaucoup tozo continuer. Merci beaucoup. Nga pona nga na sepeli makasi. Sengo mingi makasi. Kengo ndeli kambo.
na mono za na esengo. Papa nazo sepela moyen te dollar fwe kita e koma na 30. Na 30 $20 kita. Mi bali babala kate. Ma bale koma pasi. Foto bala ya mbalo fu babala. Yo no bali te. Ngala sina bali papa mi bali obatikali. Il faut babala. Il faut babala. Bana batanga minervale. Tozo continuer Nicolas. Et toza toujours minervate, toza mbonga minervate, tozo tanga pete. Talara sikoyo, ba para bazaya msala tete siko mbonga minerva bazwa wapi. Tozo continuer, toza bongo na siège ya IDPS. Place nini bandeko bazo sepela. Batu. Olobi papa. Olobi. En tout cas, na sepeli mingi net aussi pouvoir to nyoka mpena mingi. Papa balobi on dirait ndeko Kabila simbisi Félix Tshisekedi touche. Que dali pena chance nzambe ne mutapesi ndengwana. Et bon Félix ova na kiti. Akofa na kiti. To sengi penda asala musala pena nzambe ba tika na soni pena makasi. Olobi papa. Fayula tika makelele bisto. Fayula zo tia makelele. Ayo tia makelele bisto voter Félix Tshisekedi yane abimi. Biso yo besoin ya changement. To linge Félix Tshisekedi asa abimi. Merci beaucoup Nicolas Tokotala. Merci na batu bozotala biso à travers le monde et wana tozaki li banda ya siège siko toza na kati ya siège o bazo signer biso bato nyonso baza na kati ya baveyaki na bandeko bozotala biso na poto bozo mona ambiance erenia na sobekana solana papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Na mono za fatigué hein. Toza fatigué parce que to sepeli makasi ko banda lobby na pourquoi to sepeli makasi pour la victoire au tozui na élection oyo tozui en 2018. Balobi comme si le roi ndeko Kabila pesi bino le roi moi touche ezalaki ndeko Martin Fayulu nenga zwaki mais balobi bon po ba boma moto ba pesi yango pa ndeko Félix eza solo ndeko nanga na zo yebisi obo ebiso toza IDPS. IDPS eza na un parti politique oza représenté partout. Place nyonso oyo ndeko Fayulu ozwa sans voix. IDPS akozwa ba voix wana parce que eza na base partout. Ba conseiller te ye Fayulu soki ye azali ndenga za wana gaza makasi. Abimisi ata député provincial ata moko. Soki aza makasi abimisi député provincial ata moko. Soki ezali ke bango bazalaki na possibilité ke baza parti monena ko bimisa bato. Ba bimisi comme des députés provinciaux. IDPS c'est là qui a gagné l'élection à député à bimisi ma député provincial. Fayulu a bimisi ata député provincial ata mon côté. Bandeko balobi élection oyo ndeko Félix azui eza ya ba accord. Oyo signé na ndeko Kabila. Ozo confirmer biso yango. Nazo yebisa yo boye. Accord nini ba ko sala na ndeko Kabila pour basa élection. Biso le 30 to kendaki élection to votaki président Félix massivement. Président Félix a joué ma voix. Bango ndenge bazawana ba yebi bien que président Félix a été élu par le peuple congolais. Accord mon côté, ata mukolo mon côté, biso to tika ko sala accord na ndeko Kabila. État que militant IDPS batwazo tala à travers le monde. Et loko nini o webisa peuple congolais nyonso za kotala o nyonso bino boloba o nyonso boloba bokosala eske donc nazo yebisa peuple congolais c'est to milité mingi to sali nyonso biso to ba parlementaire debout to bundi 37 ans misale kozala ebele koleka kutu kolie kozala en plus pe lokola biso lelo boye pouvoir ezongi na maboko ya peuple peuple ndenge eza boye ba investir bakoya bana mboka nyonso wana poto nazo yebisa bino boye boya awa boya ko investir awa misala ekozala ebele tozali awa tokosala musala ndenge tolingi makambo okende liboso. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ces coiffeurs talentueux qui officient au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.
parce que biso tozali awa tosali o bango balingaki bainvestir ezala ya mindele ezala ya bana mboka ezala banyoso baya koinvestir po tozomisa pe ebele avec Fati tokende liboso. Merci beaucoup, tozo continuer ba nouveau tala biso maman na moni Félix Tshisekedi $10 3500 ça sûr zaleleki na mboka toza posa $10 et comme na 3500 ndezalaka dollar elongwa na 16 3500 bana batango fele toza na posa changement de fréquence emonisama ba jeune bana bakomi ba fazer balunga na wenze bakoma bana kotanga bamiso bazangi misala bakoma na misala papa passe eleki. Merci beaucoup, tozo continuer et tozo continuer ma tour à la biso à travers le monde. Toza a un siège il y a IDPS. Bonjour papa. Bonjour. Impression par rapport à la victoire à Félix Tshisekedi. En tout cas impression à joie donc c'est la victoire quoi. C'est la victoire de tout le peuple congolais hein. Ouais. Donc c'est-à-dire que l'autre c'est un ami le président a rassemblé les acteurs politiques Nyonso. Abimi sapé ba bazan la prison. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que non, la prison, donc, ils ont processus, ils sont là. Mais, objectif, ils ont rassemblement, unité, c'est-à-dire que c'est la fête, c'est le peuple qui gagne, quoi. Avant de gagner l'élection, opposition, Bazaki Liboke, puis Baïgo Kabwana. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a Robin Abaninga, Moussou, Martin Fayoulou, Franck qui dit on va ça la paix ensemble? Mais pourquoi pas? Il y a Zamaboro Pamber. Il vous a dit, donc, c'est-à-dire qu'il a tendu la main à l'opposition. Attendre main à l'opposition, donc, c'est un homme, il est disposé, quoi. Merci beaucoup, tu as continué, tu as toujours un siège. Il y a eu des pièces par rapport à Baksanini. Ouais, bon, par rapport à Ndenge, mon événement Salami Lelo, c'est la première fois na RDC, événement Bouye Salema. À sa il y a les deux présidents vivants. L'élection Salema va la passation. Donc, ils ont mal à l'ibosser. Est-ce que Félix Tshisekedi a offert un kit ou un compte biso? Pour la question va se poser. Bon, pourquoi pas? Bon, net singa combattant à l'étranger. Bon, ceux qui toya qui déjà. Bon, on a en France, on a en Bruxelles, donc en Europe mobimba quoi. Donc ceux toya qui est na tout le monde qui déjà changement mbokizali. Vous comprenez? Et bama ça tout baroya. Bama ça tout baroya parce que eloko bana au calme moka, les dictature, les okabola biso na bino. Donc dictature, les batumususu, bana bazwa diplôme tilelo 40 ans ou 30 ans, basalate et bon bazo sala, ba se retrouver té. Au moins que tous à la biso libanda, tous à la biso bamam libanda. Merci beaucoup papa, tous continuer base ndé base. Base ndé base. Base ndé base pour Omoni premièrement non IDPS et touché avant même Balamike. Et ça parti monter que et ça place que mbongo ezali bat bakei te wana te meza que politique ya kobanda la papa ezokota bandana zaki mwana muke donc nazali unga monter mais bana nyonso ya bomwana déjà bazali toucher na politique ya mboka oyo na ndenge ya kitoko kobanda la papa malgré tozaki kombati na mboka na biso na ba politique oyo et puis si biso bakande énervé biso tito kota ngo makasi bona rata mboko to ya ko découvrir que mboka na biso eza pays moko riche oyo to banda ko na bomwana te ko découvrir ngo vie au monde ba souffrance o ba sali biso na mboka oyo banyokoli biso makasi quelque part balobi bato yo kaka ba faire souffrir biso ne président Félix Tshisekedi a sala accord na bango pour que ba pesa pouvoir oyo. Bon, ceux qui a sali accord na biso premièrement, il y a le bosso non le baguette et ça non plan Nzambe. Donc Nzamba sala ba calcul na e biso to kan seza mususu mais ya Nzambe et ça différent. Donc pour et comme à niveau qui a bougé comme à la bacor wana donc il ne pas comprendre té a soutenir arrêter natika bato yo ba gagner pour na monique nako continuer toujours bon quelque part bato musu bazo ba c'est Fayoulou qui a gagné. Non, Fayoulou même ce total na ba sondage même ndenge zalaki Fayoulou bandero zala toujours na ba pourcentage ebelé mais biso président biso a toujours corte nae azala toujours proche nae mais na ba mboka ya biso bisika président moko na ba fief nae do ba tigala Fayoulou tante yango moni esali ke
Fayulu a perdre moi pour ça pourquoi parce que na mboka ya président ba voter massivement mais na mboka ya ba Fayulu na place mususu ba bendie ba voix mususu. Merci beaucoup, tozo continuer Nicolas, toza toujours na kati ya siège ya IDPS place ni to sala Moussala et puis Nicolas on se retrouve tout juste après. Ya bala bala, akabo menase botikala ya bala bala, akabo betisti do botikala ya bala bala, kasho munika na yo tikala ya bala bala, kakama pekali kolo kodo okuzane lokote yo, otikala ya bala bala. Oyo somi ba fermé na ba polo ya minene, au coopéré na ba ser, a trop fait au molate, yo ba preuve no c'est maloba. Nous a licenciés, diplômés, va penser notre bas, comme un bangana bandoulé. Yotikala ya balabala. C'est grana pajiboyo kalisola balabala. Mwana mokie, soka botami na katandako. Akoluka, abima kaka na balabala. Basi nyoso, oyo bomo ya balabala. Bazoluka, kaka mibali na balabala. Bapapoyo, bazwaka basi ya balabala. Merci chers internautes, on a bandero Talibiso Lenga Congo et encore une fois merci beaucoup na bandero tout botal arabiso Niclette Massamba tosilisi na siège à IDPS et bozota la en exclusivité sikoyo na Lenga Congo tozo ke ne bongo na INC et puis to na décidé par Martin Fayulu tozwa moi quelques personnes au Baroloba na moni ambiance na siège ya IDPS et moi nous ezali concernant publication ya Ndeko Félix Tshisekedi et to pèse encore 5 jours to eba ni negoya bamsuba lobo Ndeko Kabila simbisi et touche batu msuba zolobo Cour suprême a robo ya ba résultat par rapport il y a 4 provinces où ba voté et batu msuba lobo bimisi Félix Tshisekedi parce que ba PC car la population congolaise. Point d'interrogation, biso to salara toujours Moussala comme il faut. Na repesa merci beaucoup à mon réalisateur Nicolas Mokonzi au hasard derrière la caméra. Merci beaucoup à la congolisation one sur Instagram. Oh peut rejoindre en exclusivité avec Josué Diansouka et merci beaucoup de retour au Talibiso. To continuer Moussala boss zapete c'est lenga Congo big up. Kili Odia, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi que j'aime la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. On a tous abonnés, on fait abonnés à bisous artistes. Les amis, ils m'ont pour la vie, nous avons fait la bisou, la colonisation. On m'a ramené ce bandarana. Wani. Tozala wana kutunganga ngapena tongayo seke totongana alebisu ba ebanzele ba jona lobi bo Wakabase bien important la congolaisation ouais Wakabase Wakabase Lido VIP Wakabase Vanessa Maloba Pesaka Fechao E Fechao Ningisa Fechao E Fechao Ale Simbaka Fechao E Fechao Vamos dançar na traje Vamos dançar no rabo Berton Tibala Atomanga Na pena tomae Seke totongana Ale bisou Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tresimbelenga bro, Tresimbelenga bro, Kata.